mokologe na lela trésor mancour kumbela mokili ei kumbela mokili trésor mancour s'abonner biso tout na chaîne oyo kumbela mokili tala bango bajaloue bazobanga banga mancour wetu alobaka te trésor e mancour wetu kumbela mokili nzambe aza malamu Zlatan Boloke identité. Voilà, chers internautes, bon, staff mobimba, donc leur photo toujours. Chris Cooper, donc Melakape, Chris Cooper, Melakape, donc Zalara toujours bon chine chaîne no kumbela moki na bosente CPI Masanangai, donc Chiba Kantu, Eric Tente, le manager na bosente. Nanet Soki, bozara toujours bon chine chaîne no kumbela mokili yango donc toza toujours na kati ya Jenabino toyaki awa toujours pour l'anniversaire il y a liwa ya Papa Wemba, donc il fallait quand même to biso kumbela mokili to sala mo eloko mo pour na bino ba téléspectateurs o tout bon na biso toza awa na star na bino o bolinga mingi, donc star na biso ya 91 Gif Noir, donc ils ont écouté Moussikate. Nous avons maman invité la lelo. Bonsoir papa. Ah, bonsoir. Trésor Mancour. Kumbela Mokili. Donc Nzambe Njili, bonsoir. Bonsoir Trésor. Bonsoir Kumbela Mokili. Ouais. Talaraka, Toleka. Ouais. Trésor. Batutu bala na biso, batutu bala na biso na kati ya Kumbela Mokili, balinga même bamona quand même gêné zo kende. Père, yo le gros artiste. Tous les laka viennent na chamoko kaka po batutu bala na biso, ba yo kaka moi me chamon yo côté ki na biso. Soki lelo yo gaze na nyako bokolo ilanga tolona na nyako bokolo Berado Maziko, Serado Maziko. Nzambe Njili. Donc Gif Noir, il y a contacté un jour basa l'album na Papa Wemba. Papa Wemba lelo akufi. J'espère que ceux qui nzamba lingi ba osa l'album na faire après na faire ba osa na fali parce que les deux leaders wana bangono bazo kende likolo. Donc tout souhaiter ba bonne chance pas Gif Noir, Repanda, donc deux fois te Repanda, Repanda, donc Gif Noir, bon soutenir donc et tant que sera dommage Nzamba Njili, na yebisi bino to soutenir parce que idéologie na ye ndenga lobaki nanga ke alobi yaka to zota une minute de silence pour na mort à Papa Wemba na yemba. Quand sa Papa Wemba étant que icône na biso la musique, il y a un moment du vocal wana. Tout ça une minute pour la mort à Papa Wemba. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Kumbela Mokili Trésor na Leli na ebisi loko yo. Ezokene limboso. Au moins ngande na ye na chaîne no. So na peso mukongo. Olukango lobaka Nzambe Njili ofulipe loko makasi parce que tozana musicien munene o azako compter que basale loko moko na Papa Wemba siko Papa Wemba tiki biso azate abeti pe loko moko ya bien to tie maboko. J'espère que makamune kende kitoko. Merci Nzambe, donc tobika toza awa donc tozana ouais là boturoyoka sera de Maziku hein donc Yepena azalaki na fait beaucoup. Ouais. Mais est-ce que tu solo lina yo to moni Nzamba zaki na yo donc yo solo biso ndeni yo santé ndeni makambu ndeni évolution na yo donc ouais voilà. santé ça va un peu malgré moi ba fièvre mais bon tozali mais au solo la biso qui parmi ba idole na yo na kata G papa mba zana na kati Jibem Piana Ferregola donc En fait, son abonné au Mama Idol et vieux beaucoup, Aza vraiment génération où ils sont vraiment mais Aza idole parce que y a moral déjà que de génération en génération. Voilà, c'est ça. Donc dès son vivant déjà abonné on dit ma batuloko là papa Taboulé. Au moins va faire Taboulé ba grand prêtre. Alors musicien nio son na Congo Aza idéologie et pas Taboulé. Taboulé totali ba Luambo. Bazaki batu oyo ba fula ki ba mission ebele à part ba papa Luambo to ko mona ba Papa Wemba veut beaucoup que son âme repose en paix le oyo
et ça le 24 toujours là ba venanga bazana ba Liège ba japonais au Quito baza ba bazana ba Hollande ba Chesco Bila ba Nzambe Bilamba on a monté Blanchard Botele ouais donc en fait tant on a eu la sikoyo Jibem Piana eko lobake idole na ezara papa Wemba nga idole na ngai ezalaka Jibem Piana et puis Ferregola donc il faut faire la part des choses et ça m'a ramené génération en génération il me revient beaucoup déjà lobaki que les solo et Kalou Djina Kamulete et s'il a raté donc si le lot toi na bataille wana donc voilà ah non ça dit oui que la salle à comprendre bien que il y a mis donc prêtre donc ça dit OK plein idéologie mais yo solo biso non siko namona yo awa namoni awa mais namoni masolo ya dynastie yo ko so biso ni dynastie ya Ferregola sangisi ba ancien tout ya maison mère ya génération là en fait souka na idéologie souka na boule parce que moi li ba stratégie boye ezala qui vieux beaucoup déjà à l'époque azali na ba genre ba idée boye formateur des idoles vieux beaucoup parce que talaraka nazonga no mo mukesima azali mutu moko boye asangisaki ba musicien o bazaki kati na ye na kati ya viva mapesa bango apisona bango ba Redi Amisi ba Luciana ba Lijo Kwempa ba sala ba album na kati ya viva donc avec vieux moko boye fula ki bato y compris Ferregola eloko ya Zuana dynastie eza mama na idéologie suka na boule dans mutu to abeta na maison mère na époque na bango il faut pena donc aya pena ya neni na ngana onyatasha ngana oyanga ngonyatacha oya kozanga mais ngana na moni héritier bato héritier bazo boya makambo wana héritier na moni garçon moi na kisasa wana nani comment nani garçon moi na kisasa wana azo boya mamo ya Ferregola wana nani comment nani na bosani kombo akombo kisasa pe bon aebanité déjà donc parce que tant on mêlé ko mêlé héritier watanabe na babuso ba nengwana en tout cas ngana héritier va bengete na kati ya dynastie mais éviter que héritier Ferregola qui chef héritier donc ceux qui ba solana na ba texto peut-être ça par rapport à ba contre-temps mais au moins Zairo alinga ko créer toujours buzz Zairo te comment va congolais papa comment va congolais ouais OK ça va bon avec notre président Fachi Beto donc voilà toi na Fachi et le moment ça nga Chiba Kantu Fachi Beto donc voilà héritier à cause de la dynastie et ngana zo ko assurer ba tout te héritier za te na kata liste te to nga kata mikili to makamde ke héritier na kata liste te bon mais na nenga na ebi ke héritier azana na liste te mais surprise erozala po yaza mutu na tembe yaza mutu mo basala ba makamu susu e kamusaka bato mais ce que dynastie na ngoti ekendele na moni ke babi ndombe akumo finga la coste abi yaza mutu bandundu OK so tali pena bien babi ndombe na la coste différence yena babi la coste to yebinga na yo ke la coste na la danger la cause l'équipe babinombe bana awati maluku ouais bien biso la cause azo mongo liboso na bango tout ouais mvoma ye didé la cause mvoma azo mongo liboso na bango tout mais écoute maman kofinga na comprendre moi te papa bon kofinga na habité en tout cas naza vraiment na mais ngana zo informer que babinombe abenga la cause mutabandundu na niveau nini papa yo na niveau nini bon la cause azala mukanda ya mikili la coste azana mukanda miki babi non pas azana donc États-Unis bengo poto papa oh mais ba poto liboso za 001 les États-Unis poto ne ngoto ba benga poto benga Belgique na France Belgique France et tout ça donc yango neza ba poto bon en fait ngana ko kota vraiment ba polémique na bango te parce que naza ni porte-parole babi non mais naza ni porte-parole ya Didier Lacoste mais bango déjà suite que naza artiste tolanda ba makamu na bi dire que no bazali dia na ba rando na bango moko boye suite album il fallait non yé muta ko produire oh soki neni donc c'est entre parenthèses mais na moment où on a répondre aux questions ya héritier dynastie a robeta oya kozala na été za ko arche de Noët mbule beti nzamba oyebisa Noé que non il faut ton système bani po batutu ba kota po
bo traverser parce que faire na minute à nager. Donc mutu tout faut qu'on nager. Mais est-ce que comme il y a finga ti ba benga la coste ti ba le la coste boy. Ozomo na te que eza mo problème on dit la coste on dit ba luka ba diminuer on dit mo système mo na se wana papa. La coste mukentonga wana mvoma avenanga okopana wana nga kati na kusombote mona nenga ba WhatsApp to sola mais a mutu quand même que amikitisa ati o ma faire na je wana zo ke na mais il mvoma na bula bien na mvoma bula bien asengi kaka quand même que ba solola ayiba ke pas mais ba solola nini parce que na dynastie na boye JDT mulopo ya Jackie aembi mutu wana libéré moi quoi Bama Biala baembi ba Freddy Matete. Vous comprenez? Freddy Matete. Voilà. Zéro échec. Vous comprenez? Freddy Matete, la personne beauté. Nazomona lelo oyo nani a pesi nani oazana Maroc nani artiste amsoza ma AGGCL. Ouais. A pesi chanson. Akoyi koyemba mutu mo bo faire ko chaba appui parce que faire puissant. Na génération faire puissant. Ba Jackie ta au moins ba JDT ba mélancolique moko ya ba suka na ba chanson que viona soka zo yemba au sentir ba Serge Mabiala bazali na Serge Mabiala pande kunanga mona talakiye Serge Mabiala zo lela kaka ke la course donc on dirait la course ça une étoile moko boy o zo zanga na kati ya dynastie. Non, en fait Tosta a la grand chanteur ya mokalanga mais problème o zo bomaye abuka mapeka atika orgueil yaza mvoma la coste muketunga za mvoma kasi balobaka boya balobaka soko za mvoma il faut linga soko ma so mvoma soko za mvoma kolinga haute limité te donc soko za na 1 million linga faut comme na 1 million 500 1 million 500 2 millions ainsi de suite omoni na moment on est tous aboye j'ai eza nango ko fungwama omoni so to azoluka eza nga ba buzz moko boye ke pour peut-être un mot ba tchaye kamen ayebi ke faire ampangi ayebi ke faire amutu na ye. Omoni ezaka ne entre bisoka ne ba tutolingara peut-être ko kotsa mo bazizani mama mususu mais so tel bena na vrai peut-être mo na pe ba solo na ba on la ba texto chita sima pe bo mo na pe bula ko sabimi rien yende na mo na je kenele rien la cause au solo kata ba je on ate mais est-ce que ne to solo la boye yebsanga na moni masolo ndenge zo kendele yoko yebsa biso tout bato wala na biso ndeni ko yebsa biso ke la cause à Roson à côté de Japon na moni pe wera ça s'annoncer na kata jewana mais pas na wera ce qui a s'annoncer ils a quand même bien parce qu'il y a za père yem ta fula bango c'est une très bonne chose et vous allez bien pour yemutu a fula bango ko eba nena ko kumba pe ba jeune leader parce que na moment oh baza ba jeune leader et puis na bosane ko ebisa yo Weranson aza parmi après ba papa wemba ba leader oyo fuli oyo bimisi bana ebele. Ouais là on est d'accord na. Vous comprenez? Et le balongo Didier Nzongo que mutu soka to sala makambo ya bien, il faut ko betele maboko. Toi ça qui dit là l'Éternel. Ah mais nga ko disait nani nzama njili ya boya ki ya boy Didier Nzongo wa. Nzamandi la bike ba Didier Nzongo tout ba elo côté ye ne mdazaki liboso na bango tout bazaki na zéro. En fait makamba bilamba et sina salon les mission moko et memelanga mama na oboya na trésor ngando boya trésor ngando tanga boya yeyo ngaya batute oboya trésor ngando bike trésor ngando akoti blamba na kati ya désordre ti oko sa makamba mais batu bala na bisoti yo otuna ngai trésor ngando na yebisi yoke na yebi yete na solola na yete na zana numéro de téléphone na yete donc en fait na yebite comment na mutu te nzambe yoko lo bani papa makambo wana tout non makambo yako ya forme vérité nde muté e blessara batu mingi neti yo tuningai makambo ya ba trésor ngando bango nzongo ngabi baza génération oyangati ngala bima liboso na bango donc bango baza bato sima te ba yesima bango bunda na ne ba bunda génération na bango et puis elingi ko lobate ke so ngala zo boude bango na boude pe bango te mais so na opesa réponse boye ngana bango to na ranki to solara bien mais yo ce que vous ça passe bien ngaba benga nga mwana ya papa wemba mwana papa te mais ce que ngana Bakaïda, non. Tangu ngani na babimisa kinga, ba internet yo bangwanje zalaki nango te.
série ya ngwanzu lelo forme ye ba série ya match brutal net ribi quoi brutal ozo comprendre donc bundana au moins mutu su tamso ala tane bia somba biloko na solo au moins la batusu bazo na ngwanzo yangana soko kumisi moko na kumisi trésor ngando ba misu ba sepelate na kumisi bon poto solo yo ça perd il y a un musicien mais au quand même chant il y a trésor ngando bon nana yoga on te me baye bisinga oui quand même chant il y a Nikes Bayaka nana yoga on te me baye bisinga siko yo siko za te nazo expliquer oti nazo vérité nde mutele sala mabe musicien ouais toi musicien vérité na ngande mutele bomba ouais en fait naza quand même ogi chant ya te naza pona solo ma solo te na porte parole ya mutu te mais naza wa na betali solo ya ve beaucoup sera de maziko azalaki wana apesa ide anchwara tant eza normal parce que ba tutu ba olanda biso ba bijou ba ma mère supérieure ba mati ba chema ba Benoît Style, ba Degui de Game, ba Eric Tente, ba Garçon Cher de Paris, ba Trésor Mukuna, ba Mandela Weston, ba Love Poto, ba Baza Ebele, ozo comprend Baza Ebele. Oui, mais donc nga il faut pardon. Nga il faut na solo là, jenanga parce que oyebi kenga na maxi. Non, to solo biso. Nzamanjili na lobi boya yo beta biso ka batutu wala na biso na boka na ser nangana nu Fifi Kilolo amema basaka cher na Paris batutu bayebi Fifi Kilolo ser nanga Fifi Kilolo donc vient nanga Plége na vient nanga Kunku donc bango ba directeur ya bureau nanga quoi po bureau ezali et puis ser nanga Rit Nchambu moi so amema basaka cher yo yebi kaka Mami Aja Ibrahim yo yebi kaka Mami Aja yo yebi nzambe ngana yebi ke tozwa yo tosolelo kwa mubimba ngana yo batutu ba olanda biso na kota kumela mukili makamba bilamba ko na lingi polémique na lobela su makamba bilamba te to ko lelande Papa Wemba na Juif Noir. Juif Noir, en tout cas, to soutenir beaucoup. Il y a des travaux, quoi. Il y a des travaux. Donc, à ça, pendant les travaux, bétana voix, na Papa Wemba. Sokilela yo keye, na nyako bokolo, be serado maziku. Ah, toza simana yo. Toza simana yo. Donc, nere na toza simana yo. To kena simita Papa Wemba tana musika. To roza mabondeli. Ok. Merci. Mais Juif Noir, tout le monde est dans Zambie, sur le lit, ouais, en tout cas, dans le studio, Maramuto est tranquille, Maramuto est bien. Dans les 4 titres, oh déjà là, ils aussi là déjà pour napper ça, la date est sortie, il y a Makamutu et présent F1 Bazali. Et tozana Jires Nzeza, tozana Jemboda, batu oyo ba osala ba masolo oyo tout ezala bien, ba Dijo Mateso, tozana ba Daxon Makumba, tozana ba As Biziki Confort, tozana ba Théo Bonzolo, tozana ba Eddie Mosengo plus 10, tozana ba Jean Masayuki Yabo, donc baza vraiment ebili. Omoni ba Francis Lukubika le mannequin de la ville bazana ba Angleterre bato bazo soutenir pendant disque o bima donc j'ai en bien donc kala mingité j'aime boda déjà communiquer déjà ba date touana ba petite sœur bazali ba Frida Wete ba Solon Wete ba Fali Biziki ba Glofundu donc baza vraiment ebele bato bazo linga pendant disque o et simba donc match za nango bien père match là bien ouais mais bonité mais donc voilà donc choix ba blog za nango ebele ba blog za ebele. Merci cher ami internaute, tout le monde qui est dans staff mobimba donc bomoni nzambe njili yo lo baragoza nzambe njili omoni nzambe na bino oyo leader original yeyo olo baragoza olo baragoza soki ndani o nani omoni chanteur na biso kangi je na kati ya 91 yeyo Bax Show TV yeyo donc Love Poto bozaka toujours branché na chaîne mno kumbela mokili na bosanité ba masa tout ba Eric Tente ba masa tout bozaka toujours branché na chaîne mno kumbela mokili bana mo mele toujours masa na ngai Bob akufaki Bob Mutoto donc paix à son âme donc bozaka toujours branché ba masa tout bino tout to pesi no mbote na bosanité donc Chris Genda masa na ngai Chris Genda
Chris Genda BCBG, Noël Lissoa, Jean-Louis Cabrel, Daxon Makumba, Eli Bouker, Serra Domaziko, Nzambe Anjili. Nzambe na bango. Toi soutenir Gif Noir. Bax Show TV. Bax Show TV. Avec le poteau. Donc il faut s'abonner toujours. G. Voilà. Donc, cher ami, nous allons toujours moi la chaîne Kumbela Mokili. Papa. Ah, Bologena Lela, Trésor Mancour, Kumbela Mokili hey. Bologena Lela, Mancour wetu, Kumbela Mokili hey. Talabango ba jaloué, bazo banga banga banga. Mancour wetu alo bakate. Trésor Mancour wetu. Kumbela Mokili. Zamba Zama Lam, Islatan Boloke. Identité. Check.